Lobaka rumba eza bien mais to se limiter quand na rumba tes identité na biso eza makam na biso mais to kanga maka wana te parce que oko yete okotika na kata concert bando bandaki lelo mais finalement au suka nango rapide vous arrivez d'accord tant artiste le roi va falloir pour misaki ba tokos wana mais oui bien sûr tu vas se péler et puis c'est bon quoi. Mais namoni les messieurs asa trop enfermé dans le studio, ça veut dire qu'il y a zomi pesa pena qui a bim c'est le mot ya bien. Na clinique Misunga, yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale. Donc awa soki olali mukongo pasi metu ya moko ezali au massage pe o mibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya bana garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga bapesa na malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. On va donc la pour bimaner ni ata yo moko pensa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pour na kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino vous éviter. Mbete zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Dara, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Tout ba yebi non polémique ezara ndengo wana lelo ezara vite na imana baneni joueur mo longa na vite ke na imana ezali polémique joueur wana kimi eza c'est donc eza na kati ya jeu. Donc tout accepter yango so ba kimaki bana ba raison na bango o ba kimela ki bon eza bango etelika bango nde ba oyeba pour bango so ba bigena ba futa bango mukie bongo ba o ba yesko ba futa bango ebele parce que eloko musupe fo loba poto eza bien mais so ki na poto en tant qu'artiste et musicien faut zala na moi relation na yo pe ele ebele yango nde mute kotombola musique na biso ta banzela o ba papa mo bakendaka onde to tikela yango mo ekara mulai ya wasakana te papa mo batanga beta ba biloko ba nini bato bazolela ba omi tuna mais papa memi biso wapi Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango
oyo chez Jonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique engai ye chez Jonga de babosani bino te pona kote ya ambiance. Kasi pona bino esengali koyeba ke chez Jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezaka kase moko o ezwami na 15e mairie puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Jonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Jonga de awa nde sika moboko ya ambiance vandi na ndenge ya kosakana te pona kosepelisa bana tu ya poto na ndenge ya defuati. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko. Chez Jonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs. Eh bien, comprenez que c'est pour le compte de Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, si vous avez derrière l'actualité de Toyib Sarabino, vraiment, nous voici aujourd'hui dans Katia Showbiz et Sika. Puis, Maestro Fabregas, ça allait répéter, bon, on a poulet naé. Nous voyons, tant on vraiment confirmé quand on a mis qu'il y a un pote, en tout cas, on se tombe à Kinshasa. Nous sommes qui vraiment comme ça la moi signature et la production, en tout cas, ça l'a bien ressorti. Mais je suis pas seul. À côté, on a bon Isaac Maï, Swentaïbonde na bien araye, il va me prendre ça avec lui. Avec Pégopé, ça vient concernant retour, il y a un concert malgré que frappe le coronavirus, ils continuent. Bonjour Isaac Maï. Bonjour Valdi Tamboué, bonjour également na bande gona surtout botala biso na Fimbo esengozaka toujours ya kopartager micro ngape na tuna lelo so batuni ngape esalaka kitoko ko esengo. Oui, en tout cas merci Isaac Maï tokutana na maladie pandémie o type na ko handicapé marambo nyonso activité nyonso vraiment surtout biso côté na socio culturel mais lelo oyo bande ko ba mise bazaki bona mikila poto basala bon retour na Kinshasa to moni moko nde bayambaki moko ndenge azongti ba activité leto za pa ya Maestro Fabregas mafato kota na wana to mekana ko banana et to sala bena moi kozonga moi sima muke oyambaki boye héritier watana bende to banana na héritier te parce que avant héritier ngia mamakanda de la forêt à Betaki. C'est vrai que bato bazaki pena na nzala bazaki na souci ya komona musique ezongela ebeta et puis bato basepela donc tozaki na liboso na le roi de la forêt oyo a ouvert qui va parler en tout cas concert ezaki très bien kitoko normal haute en couleur bato bayaki belé po nzala wana pena bato bazaki na ngo ya komona ke concert ezaki so mingi te après de la forêt héritier Watanabe ayaki pe lisusu yepe afongola lisusu bal. En tout cas ça a été également un pari réussi. Après wana tout le monde a tour à tour Fali Poupa retourne triomphant. En tout cas j'ai vu un grand monde oyo hein ba fani ya Fali quoi o ba yaki pena ko répondre ngana zaki na concert wana te mais na zaki na ville donc concert ici il va 22h na do bima na niveau boulevard niveau la monaki bata makolo na zo que bata zonga on dirait bata ba outi stade banini. Donc c'était vraiment un pari réussi et la nuit papa chéri Jibem Piana ayaki su ko clôturer. En tout cas na sentir que musique comme zongela place tango parce que bato bazaki bena na nzala ya koyoka musique lelo oyo tozo zela le 9 octobre Maestro Fabo na kati ya salle oyo o ezapeka ba catégorie ndenge zalaka
moi VIP, moi classe normale, moi nini. Awa pena donc ezaka makambo batutu ba yebi yango taka ba tapis rouge ba nini. Ola ta bien oya pena nakata ba tapis rouge donc. Bien makasi les aussi kitoko makasi quoi. Kitoko makasi. Vraiment. Merci Isaac Maï, mais Isaac Maï, lelo oyo batembele ba mec prôner sur polémique surtout dans le secteur na biso ya internet. La rebotala lelo pe posa na combien na 400. Polémique ezaki mingi ya débat, mais lelo oso polémique et que non nga ba production bonaki ça la bien. Ouais, il faut que ça la on a nga production. Il faut que ça babitu mango yango yo. Revenir. Il faut que ça la on a nga production. O betting na betaki. Ya betaki wa betaki. Wa kotsaki 10 francs. Tout le monde on a polémique ya bazara. Oh non te wa legi mutrani. Oh legana nini na nini wana ma kamuna yo. So yo sepela na voiture, musa sepela na palais. So yo musa sepela na palais, musa sepela na bilamba. Donc mutu na mutaza na ba sentiment na ya sala mais par rapport ya musala ndebiso tozo telemela parce que biso photo inciter ba artiste musicien basa ila biso musala ya kitoko basa ila biso bon travail wana yango ne côté ka musique na biso yango ne ko faire propulser en libanda parce que soto komika ke note po ya somba ki montre à 2000 o ya somba ki nini ya 12000 finalement biso do ça nini donc biso do ça beaucoup plus na ba œuvre oyo tozo mona musique ezo beta concert ezo beta o ya chaki $20 o ya chaki $30 yango wana nde makambo nde yango wana ba en tout cas yango na makambo vraiment mais AAP frère Bregasso mon a bengi presse vraiment pour eux déjà communication promotionnelle et que ça déjà neni mambo le kana na ebité oko baksa tamo le remonter pour na bengi la peine de kobato te batu ngana hobenga bonga ba ya album cible bima ba nini batutu ba yoki yango batutu ba sepela na yango donc boya siko boya ko découvrir cible en live ba nini biloko to yoka ki ba betaki libanda ba mususu kutu no ba zo tango yoka 2 albums wana mobimate 2 CD wana mobimate tam ce jour wana ba yoka ba biloko ezana kati ba nini et puis maestro azo promettre batu que alobi na ngai ki a kosala spectacle moko donc au spectacle na kati album e ozalate spectacle ezalaka o biso to mona na miso quoi donc na ko inviter bande ko surtout oyo baza libanda oyo baza awa na kati mboka ba oya avant les 9 showbiz ezela biso en tout cas to zalawana to partager et sengo wana ensemble na bande ko so ça la bien quoi. En tout cas merci Isaac Maï, merci vraiment mais na rotiko boyete Isaac Maï to moni artiste musicien faire rigoler to bimisa au pisne mon a marché ou a piper na moni zo lobisa bato les commentaires ne go même si les padres niveau même battu likolo non je me suis retrouvé quoi donc façon à lingakaye azala yango wana quoi donc nenge penal o na balabala lo lenge na lingaka les padres azala yango wana nde donc j'étais tellement ébloui que parce que c'est vrai il faut toter ka musique na biso to toter ka musique na biso pour na rumba oui na vandi jour musu na moni mutabe ngai na poto Élysée Lito Malienga azeb sanga binanga Isaac Maï niveau nzembo wana zo beta na yoki sango ba camarade na do sana na hôpital babi mais oyo musique nini oyo et puis lelo soko tali na ba streaming asa numéro 1 on te kaliboso na vu à YouTube parce que tu vas confondre vu à YouTube c'est autre chose côté capé musique c'est autre chose qu'est-ce qu'on a streaming qu'est na Spotify qu'est na Deezer qu'est na lelo on remarqué que noko na vente à Matili Kolo. En tout cas, c'est une très bonne chose. Biso de lingine musique ya ba genre wana banini ya ngonde moto écoutez ka biso un français mo ka vandi banini azoyo ka muta azo yemba banini ezo pesa ye moi cher d'épaule ngana landi ba grand journaliste na ba RFI ba ça la promotion et loko wana mais les gars disent mais frère mais tu nous as mené où là? C'est ça la musique, on a besoin de ça. On a besoin de faire abete loko boy, on a besoin de falia kenenzela moko boy, on a besoin de maestro ça le loko moko boy, on a besoin de ibatora ça le loko moko boy, on a besoin biloko ezala ebele ya ngonde mtekotombo la musique na biso. Tabanzela o ba papa mo bakendaka, on de to tikela ngo mo ekara mulai ya osakana te. Papa matanga beta ba biloko banini ba bazolela ba omituna mais papa memi biso wapi. Mais même musique na biso kena na mulai. Tala lelo vient na biso quadra korama na comprendre pe que notre ulo la va mener caillou il est là ayepe na badona et donc biloko wana nyonso tout il faut to panzante que musique na biso eza na pluralité ya kosakana te mais tant que to salela ngo kaka ndambo kaka ngana lobaka rumba eza bien mais to se limiter kana rumba te eza identité na biso eza makam na biso mais to kanga maka wana te parce que oko yete okotika na kata concert bando bandaki lelo
lelo lelo mais finalement au suka nango wa petit vous arrivez d'accord tant artiste le roi va falloir pour ça qui va tokos wana mais oui bien sûr c'est un album il y a niveau oyo batulelo va na poto tout le monde oh kabina batwazo oui c'est normal c'est bien ça musique ils ont changé identité et ça musique na biso attention dans lito baksa yango lingala mutazo beta yango za faire gola o ya biso mutazo beta yango za fali o ya biso donc et ça musique na biso lelo o ba ivoirien ba zibiti na biso ba comment beta musique na ba mengo musique ba ivoirien mais biso moto yebi ke tempo na ba beta za ya biso mais bangonde ba osela ngolar bangonde ba zo gagner nango biso tosiko totikali ki diba ete bango basela bilo na biso bozo basala nini balala basela bino tibo la muka te olali batiki yo semezo continuer makambo zo kende liboso normal en tout cas merci mais lui aussi pour sa part Richo Watanabe Kalate ato pesa biso mi ange mi démon to moni ba featuring ezakuna ya kafuka funa bande on so ba vie na biso ba ready ya miss na habité on est aux albums bité wana yango nde tozozela epesa pena makambo esala bien bato bayoka yango bato basepela et puis ozala c'est bon quoi mais namoni les monsieur asa trop enfermé dans studio ça veut dire qu'azomi pesa pena ki abimiselo ko moya bien donc nous attendons fiévreusement cet album là soki bimi et osala bien makasi quoi en tout cas merci mais pour comme petit na validi chef mais na mais na terrain mo boya ngaité donc Isaac Mai lelo oyo tout le monde internet tout le monde na plateforme union sur le comme ya communication ne bato belé bazo quoi charner ndeko moko boye na habité mambo déjà ba musicien ko longa na borke c'est banda kala ya ko 50 mais tout le monde ki ndeko fali pour même ba musicien na poto 5 personnes batikali mais le comme ma finga batikali pour bazo futa ma bien te na habité biloko moi réorientation goza la te orientation aux années ni bango monde baza bakolo bango ba ebeleni bazo sala parce que la musique ngana lo bango bato kima ba ozala kaka ba otikala ozate et puis kolongwa kaka mais acceptons que l'adversaire des fois peut azo moi beki ya koyeba ke côté ni ya kochuba yo parce que le monde de la musique je l'ai dit toujours musique et sa religion te ndima pe ba chuba yo Poyo Peglobi, tata yo soko chuba te ndeko na yo moka ko chuba pe kaka. C'est comme ça. Et puis batutu ba yebi que non polémique ezarande ngwana lelo ezara vita na imana baneni joueur mo longa na vita ke na imana ezali polémique joueur wana kimi eza normal c'est donc eza na kati ya jeu. Donc tout accepter yango so iba kimaki bana ba raison na bango o ba kimela ki bon eza bango etelika bango nde ba oyeba pour bango so ba bigena ba futa bango mukie bongo ba o ba yesko ba futa bango ebele parce que eloko musupe fo loba poto eza bien mais so ki na poto en tant qu'artiste et musicien faut ala na moi relation na yo pe faut ana siège à batu na yo na moni petit nanga moko na lela na linga makasi babit magema tango fort avant kutaya na moni fourgon moka mulai bana tondisa biloko banini mais peut-être za combattant ko sakanate na moni junior moto avant kutaya banini na moni junior afundi ki ba plan banini abi oh ça ba combattant siko mutasali lo ngwana na okima te mais tant si yo kotaki parcours ke gauche droite solaki bien te ozakina batu te ke ba ko soutenir yo okomo zonga bano tala bo moi de ça ke za na se banini de ke chika mundera kati ngauna na kini mera na ma plan eza quoi na ebise oyete na ndongo tala bina gauche za bite pardon ke yo ga soni na kishaza pamba na oyate donc je ne les condamne pas na condamner pe ba batikali te bana ba raison na bango le pourquoi batikali mais toye bango ke na ma musique oyo batu ba okima kaka na mama musique o batu ba longwa ka ba orchestre na mama musique o ba défection ko zala kaka donc ba futa ba million ata ba futi yo million ndenge soto pe d'ailleurs to lo bango batu to ba yebi no na musique na biso na Congo ba futa na bango te quoi et bani ba mission futa raté wana pene yebani ya partout yana ba orchestre no soto orchestre moko na mona benage salaire ya na fin du mois. Voilà, ben je mâche pas mes mots, c'est le quartier latin international. Orchestre Nébel, orchestre Fina, monis comment et ça pour na vie na ngaité, et ça orchestre oyo ngai moko na mona. Na fa na ba mise belé. Na zana ba mise belé na zolo manayo orchestre oyo moko na mona fin du mois ekoki lelo bani ba bengi bino boké na Del Piero Lokoti enveloppe na yo yango wana banini. Obeta concert te ya latino.
mais na F victime to yebi ke noté ba pesa bango en fonction ya ba production so beti production ba pesa ndenge yemo el mara loba donc ça veut dire que ba ndima ba travailler na ba condition wana ba o musukutu ba zorata salaire pété mais ba ga makasi bazo bunda ba na gauche droite moi tol moi caillou moi nini moi libanga moi nini kandeza e ko sala donc ezaba bilo moko o to lingite ke ezala bongo na musique mais musique na biso ezaba bongo on en peut rien à minute. Voilà. Oui, en tout cas, merci. Musique et ça, bon, mais tout le monde a disparition. Il y a vraiment reconnu la musique dans le Congo. Malgré tout, il y a d'autres chakras des autres. Tout le monde a RTNC dans sa vie. Tout le monde a dépaysé au départ. Sauf que mon collègue, tout le monde a mon assistance, mais maintenant avec des paysans, des artistes, des musiciens, et ça va comportement que vous éclipsez dans la société. Et là, les relations humaines dans la vie influent beaucoup sur ma communauté, surtout l'Arabie. Valdi, ngai na yebio, ndego na ngai, petit na ngai, nazara na yo, lobiso ozi problème, na yebi Valdi to zara na na oketalo na matanga. Mais yo za journaliste kaka. Ngana yo to pesa na bonjour te to komana ta texto te. To ko fifo na yaka. Non yo sa nini? Nayebi siyo nakoya kosala nini soki nayebi ke ozaka motu na ngai oza artiste musicien nayembaka na yo nazalaka na yo tozalaka na yo topartageaka na yo ba moment eza normal ke soki ozwi problème nakoya nakozala wana ezaka pote po oza artiste musicien yango wana ifuka bato baya non tu es artiste musicien tu as avec quelle relation obando solo na banani obando za na banani obando kuta na banani si bato ne surtout banokuta na bango te ma hypocrisie ka jour akufi banini to beti bakazaka banini ono tete okuna mutamuto raja na cadre de coopération na ga musique te ata kuna cadre de corporation ça ma ndenge wana te nga utelo na regretter zali mutamuto raja kula zana kishasa awa asaka ole la mikono surtout na kamwe ke mutamuta kufa banini balukela ba obsèque na yemoarsar banini basala ngo ote gouverneur ezui les gens veulent profiter na babiloko wana po nini tango raja kula zaki vivant baza luka ete ba baginote mutu décorer kutu vraiment une décoration pour ni tanga za vivre luka gete que no muta 6600 faces de danse hier bani to pesa yeni ba pesa eta na biso to yebira jakula to yebi gete jakula bisa ba danse banini bazai ko salela ba biloko na ye eza normal ye pardon le capable ba keza ye ba tout lelo bandima gete ba biloko na ye eza biloko na ye donc voilà c'est ça. Isaac Maï, docteur reçoit un autre live vraiment concernant ma intégration dans YouTube. Non mais ça va au biquet. Dans notre côté YouTube, un mois mine de rien. Les grosses caisses News TV, c'est 1500 abonnés. Donc nous na zabo ina minute yo malgré nanu na monétisation, on a peine à poser na monétisation aussi côté mais na ça il a mon nanu donc. Il faut monétiser, so monétiser te nyo so répertoire. Te na yebi na ngai maintenant côté ça na ba abonné na yebi ke bazoya balinga musala to sala ba mona ngweza ka propre, ba mona ngweza ka moi cohérent, moi nini lelo en tout cas ba te belé, ba to s'abonner massivement na grosse caisse News TV donc nga pe de sala nga plaisir na on sala bino ba émission ya ba ndenge ba genre o bolinga quoi. Donc o azana posa à mon yango à côté de la grosse caisse News TV au monde a émission ça déjà wana donc bon c'est la monsieur peso kota ba lelo nazagina babi tango forna junior moto quoi et borna bango c'est côté déjà bani donc misala bien lobby sam chintu to sana epelo ko après lobby to zana mai sofabo dimanche na grosse caisse to zana inosbi donc surtout longole on na grosse caisse to boaki maman côté wana donc ba to ba s'abonner ba émission ça bien ya kitoko ba c'est nango quoi. Vraiment. En tout cas, merci. Tout comme nous sommes sur aux gens Lilo Barobaksa, pour la sur la télévision, on a film. Lilo Baroba, Ezaka, que bon voilà, musique Ezamoko, Yangone Maman Abisso, Yangone Mtesala, et puis Sabisso place, il y a que tout quoi se retrouver donc, Nabaino surtout Balinga musique, va soutenir, Bato Basala Moussala Oyo, Valdi Tamboye, au moins soutien des gars Ezalaga, moi Isaac Maïper, Mobani, Tenoko Banipo, Bobanga Tego, Jona Ganakini, Neni Yazarabo, Yazarabete. To bagara kaka eza bena makambo donc i bagara boule ko tikala jamais ko kwe ozala kaka na profiter na saluer na pesa baninga na ngaba mbote Martin Semasinda et lamba ne lamba na kanisi yo mondialiste merci vraiment na yo na kanisi ko pesa Dynamo Kabemba bambote sikani nazali ko tala biso na pesi lisu bambote mingi pa ya Willy Lukanga avec Easy Freight Cargo International depuis les États-Unis na kanisi ko pesa ya bambote et puis na pesi bambote na ngai
lisusu et pas il y a Badega Schengen ou Azota la biso également. En tout cas, merci na bino surtout Papi Seben, le roi Salomon, na kanisi yo Manix Chimpuki, bino surtout esika bozali vraiment en tout cas. Ouais, Manix yo ebika yakati. Comment on tanga manenga fofa. Nandenga fote, aza jeune homme ya bien bani nazana makambo na ye, alingi abala keiko bala sœur, bani ni sœur pandimi li bala c'est bon, nazo soutenir bango à 100% mokako soa. Mutu o nana salama bete na vie aibisa biso tombola mosabiki no. Prise de Jésus. Mutu o nana salama bete, mutu o nana décevant moi c'était na vie atombola mosabaki no tenga no na décevant moi c'était na vie. Biso no surtout to leka na banzela o to leka na ngo to kutana na bamba o gauche droite mais moi na mobali azu courage à lebi akende go bala akei go bala sœurite en tout cas mokako soa Manix Chimpuki libala malamu vanda na mwasi na yo maman Ruth vanda kimia mama libala soki eza ya yo ezali ya yo et puis eloko mona sepeli mpona bato bayebi te Manix Chimpuki asali mingi mpona Sœurite album na ye bima asalelaki baclip akitoko asalelaki un artiste aujourd'hui lelo na Congo du côté féminin po o mata po o kende liboso mingi il faut un soutien ya moto moko oyo aza pembeni na yo oyo akoyi ko pesa yo makambo oyo akoyi ko soutenir yo et puis oyo akoyi ko comprendre yo parce que soki okoyi ko bala mobali moko boye oyo ayebi makama musique te tango yo za na poto sa répétition ya za na posa na chambre tango yo za na posa o kende nini concert soki na wapi ya za na posa ya makambo susu non ça veut dire que beaucoup tikala ko yo kanate o Manix ça monta wana Manix atolobi na ete no lelo ndenge za boesera obeta na Papouasie ye moko mutalibusa ko futa billet na ye asombeli na mwasi na ye na staff na ye bake Papouasie bake ba beti concert bazongi ça veut dire que c'est de l'encadrement oyo ko zala pas seulement spirituel mais atteindre dans d'autres pays il faut m'encadrer azana posa eloko wana batebele baraté ba carrière na bango kaka pona ba déficit ya makambo wana azaina jomo bojana bimina ya tiki azaina jomo wana bojana tiki azu manager mo bojana saleli ya tiki azu kaka ndenge wana mais soki mutu aza producteur andimi a produire label ya mwasi na ye yemo asela ngo promotion yemo atila ngo ba moyen yemo a propulser yango Manix umela Manix umela Congolais qui mutema mabe comme le niveau mususu qui mutema mabe wana bene yebani keza ki mutema mabe bo kipe na ba vina bino bo tala na ba vina bino ezotambola ndenge nini bo sala yango ndenge nini ndeni ka bogelanda oya batu ya Manix bani sanke bolanda ya bino bolanda no ya bino moko bo pesa ngo position bo pesa ngo sens banini et puis bo ko beta ya bino ndeni bolanda ka ya batu musu bo kino pesa ngo sens continue na mabanga na yo na pesi ba mbote lisusu mingi et pas ya Hydro-Québec depuis Ottawa zotala biso Hydro-Québec na kanisi ko pesa yo bambote et puis bambote mingi pa ya boss de Gama depuis Lukapa na boss ni pesu te Ben Willy le Gabonais un Gabonais célèbre wazota la biso na pesi su mbote mingi na bande kono surtout wazota la biso na Angola ba Mandela Weston ba Dikando Maboko Bank en tout cas Linda de Souza na kanisi yo na pesi yo bambote en tout cas binono surtout esika bozali sengwezala merci beaucoup Valdivia merci ngane fona remercier vraiment parce que depuis en tout cas merci vraiment en tout cas on est ensemble toujours boulonde yangoana donc c'est bon quoi allez bon en tout cas merci Paola Chengana ndota la biso kilo à Londres na pession mbote maman Lisette Lokanga en tout cas bon rétablissement na motema les champions Caps Kapanga l'homme à la Rolls le motivateur de tous les motivés pourquoi pas Roger Ndonga les grands colonisateurs na hier Hervé Malenga papa français il y a Luison Drama mère nanga Goreti Louvezo mère nanga Elisabeth Mayangi Mambuta maman J de Londres Olga Mbimba ya Pembe Cheron en tout cas yo nem dans la charge à maman Mikolo Olga Mbimba ya Pembe Cheron donc motema papa biso Robert Bikaka là pourquoi pas Yemei écoute les patience la référence bruxelloise dans la pression beauté or noir la mozambicaine or noir warrior à solo solo na peso même beauté siko zali donc or noir moi mambo senga yango donc ils ont participé dans ça na betonga dada Dadi Chombo mamu c'est comme un kin Dadi Chombo mamu c'est comme un kin Dadi Chombo dans le basso ni en tout cas bande royons batala yenga en tout cas merci moi c'était Isaac Maï apesi avinae concernant marambozo le gars dans le secteur socio-culturel mingi kota musique na biso en tout cas merci beau santé beau s'abonner massivement dans le site. Papson Makungi, le Monique Biana. Ailleurs, il y a
Kaka, fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.